Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Donc, je tiens vraiment à remercier Batunyo sur tout le monde entier. Bazali ko Bengangai pour nous féliciter Ngai na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, vraiment merci Nabino et Zako Pesangai. Courage na continuer na tikate et puis na ko tikaka jamais. 5 minutes à l'autre vendredi 22. Vous voyez que Kanambe Kanachin Rwandais wana akendaki kosala inauguration ya centrale hydroélectrique ya Zongo 2 du Conseil supérieur de la magistrature à 11h10. Il est constaté, tenant compte de la capacité d'interconnexion de la ligne 70 kV qui est limitée. Donc actuellement, chers téléspectateurs, le cortège présidentiel se dirige vers l'entrée du site. Toutes les personnalités, le comité d'accueil s'apprêtent déjà pour accueillir le président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est un moment exceptionnel dans la mesure où le président de la République, par sa présence, confirme sa volonté tenace à transformer ce pays et offrir de l'énergie nécessaire au développement de notre pays à ses compatriotes. Il descend, le président de la République descend de sa 4x4, il est annoncé. Nous vous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements nourris. Zongo de Oyo eko alimenter courant na Congo Mobimba, surtout na Kinshasa, tokozongela yango. Mais nayebisa bino parce que nazali lelo na kanda na esengo penza mingite parce que bato o ba biki na liwa il fallait ba kufa. Donc na nzela oyo ya kokende na Zongo de bobi kezali na ba Congo. Donc ministre Rouberwa Rwandais oya Rouberwa a biki na liwa donc jeep na ye et sali 4 tonneaux ye azue le côté mais garde corps na ye azoki donc Rouberwa a biki na liwa nyangala kata wana Rwanda azokolia mbongo ya mboka na biso na ba poste na bango ya buzoba Rwandais Rouberwa a biki na mama oyo mwasi oyo kuna obenge madame te ministre genre et famille madame Koutouté donc comme on est Chantal Safou il pas biki na liwa donc bango tout donc na comprenera Koutouté donc ba ministre ebele soki Kanambe Shewana ya Rwandais azongo sala makamuni balandaka ye na yebite pona nini ba dossier o boza na ngona ba biko na bino bozo traiter ngote mais bino ka piata boye bisanga nanu neti ministre ya diaspora Emmanuel Ilunga ye ministre ya diaspora akio sa nini na inauguration ya centrale hydroélectrique ya Zongo 2 do bozo mona ke baza ba matuvi donc bazali ba ministre moko ba complexé et puis ba okende kuna ba futi mbongo na ba cameraman pas na ba réalisateur pour ba laksara ba botala nano na bilili bomona présence ya bateau est-ce que ezali na tina penza na mama kambo oyo penza pour environ 500 millions de dollars américains. Bref, c'est d'importants investissements qui ont conduit à l'emploi de près de 500 000 personnes. Je parle d'emploi direct et indirect. Selon les propos du gouverneur de la province, Jacques Mbadoussitou, le seul qui dispose des statistiques. Oyo penza nyangala kata oyo président oyo Rwanda zo que nous sala donc azo que nous sala biso ba inauguration. Donc na lobby penza na Rouberwa na mwasi oyo Chantal wana Safou ezalika avertissement. Donc na habité soki bozo comprendre que ba signe ya mabe ezolanda bino Kanambe Kanachin alingi kokufa ye moko te. Et puis bino Rouberwa na Chantal Safouana bokufa boyete na bamende bokufa te ke na accident voiture bokufa mbamo bino bokufa a petit feu tozo bino penza a petit feu to zubino to kangi bino na ba jeep oyo ya ba policier oyo bayaka ka massacrer ba congolais donc to kanga bino penza ba singa tozo traîner bino penza na 24 communes nyoso tout ba poso na bino zo liama moko après to ke to chibino na maya piyo to ke to bwaki bino na balio bokufa ndenge wana te wana ezaka ba sini kaka ezo sala bino ke Rouberwa fallait penza nyanga la kata Rouberwa zoba Rwandais fallait kufa ta lelo ongo kufa bien te tant ongo kufa bien te tongo récupérer lisusu na moi si oyo vraiment Chantal ce qui donc il y a genre et famille ozo no sala ni na makambwana
boyebisa ngai penza donc ba présence ya bato mosusu kutu botala do moyena lo bate bandina na bango ezalité bazokende kaka donc matuvi bamona bango eloko mpe bino bobosana boza bazoba olie bobombanaka na bino bozokende bima na bakamera bamonaka bino boyebake sort na bino bino nyonso tu oyo bozolandaka Kanambe Kabila alias Kabila Kanachin wana eko isuka kala te donc toko sasa bino na ndenge moko ye Kanambe ayebi na esok na ye arozwa moko kaka na dikosi ou bien na mbutu tokobikisa ye te yango na ye sikoyo bino boza kolande pour rien botala nanu Kanambe oyo penza botala aye wana avandi ati lunette à soleil ati yango ayebi ata tina ya lunette à soleil te ati yango botala ye akoti kuna na kati a place bazopesa explication place ya machine ezali na kati ya ndako atikalika na lunette à soleil donc mpona koyebaki aza zoba ya niangala kata oyo ayebi ata lunette à soleil lere balata yango te lunette yo yango koma neti chibala aza na baproblème ya miso bato kocomprendre yo niangala kata oyo Kabila tala ati lunette à soleil libanda akoti na kati ya place lumière ezali normal eza kutu à peu près obscurité mais atiki lunette à soleil yo zoba ya Kabila est-ce que yo oyebi est-ce que lunette à soleil l'air balata yango vraiment nazo comprendre botala nanu mutu ya mayele azali pembe na Kabila te ezala bato babenga ba docteur o soki professeur ani boza zoba zova na mova wana o professeur anine ozali zoba parce que mutu mayele jamais akosala pembeni ya Kanachin Kabila bota neti monsieur Wazabanga na obenge monsieur Wazabanga zalaka na Hollande bota ba intervention soka koti na radio bozomona mutu ya mayele mais akoki kozonga na mboka te akosalela mboka parce que mayele na ye akosalela ngo zoba neti ya Kanambe te mais bazoba belebele tozomona bango wana pembe na Kanambe bazoba mususu tala ba présence na bango ba semi lettré bazoya donc Ruberwa na mwasi wana na ba misusu bobiki wana eza kaka baavertissement na kanisi so boza bato mayele boyebaka déjà basort na bino et puis bokufa ndenge wana te fallait ka bokufa mais yebaka ke bokufa ndenge to bokufa petit fait to récupérer bino to kangi bino na basinga na jipo ya ba policier na bino wana de o ba maltraiter la population to memi bino tozo benda bino na 24 communes bolongwe ba poso après to boakeli bino na noma ya puis après to ko boaka bino na bali et puis inauguration ba ki ko inaugurer donc centrale hydroélectrique Zongo 2 ba lobi ke yango nde mutu ekosisa ba délestage ba courir au 4 mais bino boza mituna bino zabet et puis ezali Kabila te donc ezali coopération entre Chine na Congo mais bazoba na ebite congolais niveau ni na komi nango ya zoba et komika grâce au président ezali yete ekutani na mandani et puis yekutu mandani ese silaki ezala président mususu ya ezala nani akoya ekosalama donc siko bati o Zongo de o ba courant na kin ekokoma bien mais non bektal ekokoma bien parce que ba courant en attend to zongo ezaniti ya inga to koteka ngo na ba pays mususu ndenge to teka ya inga ya Zongo de pe ba koteka ngo lelo bazo inaugurer Zongo de bongo sikoyo internet ya fibre optique bo inaugurer ko ekenda wa internet ya fibre optique yo moni ba congolais kuna se bazo profiter nango ba teka yango de ba Vodacom OK congolais azo sala internet on dirait ba koni donc ati mu pepeti internet bo betleki to le fibre optique ekenda wa net peka Zongo de courant wana eko profiter na congolais te courant na bako teka yango donc bino piata ba ministre moko ba complexe ba ministre bozo kene bozo landani bo monde bobiki donc ministre mususu donc utilité ne ezate akei kaka kuna kaka po akende kaka ba mona eka donc ndengi kaka tozolo ba bobosa te eloko na lobela ki kena baki na zotika ngote omoni idée wana batu tout ba adhérer nango idée que tozui mboka na biso to pesi yango comme sous tutelle pendant 30 ans ezali te que to teki mboka to tiango pendant 30 ans ba américain ou bien ba pays mususu anglophone c'est mieux ba saleli biso mboka pendant 30 ans après bati représentant wana ozala congolais bati wana bango mo bazo surveiller po ayiba te ba saleli biso mboka pendant 30 ans social ekobonga biloko te ekobonga tant mboka na biso ekobonga après batikeli biso ezali neti mutu aza sous curatelle après bazo futele ndako ese ndako ngo eza yo tu eza yo mais ozokoka te toyoka soni te congolais toza capable te ya kopona mutu et puis ata mutu aye wana mboka na biso eza kutu plus de 30 ans
il faut ebonga eza pona biso te eza pona ba bana na biso bona bo bulu wana bo bosana yango te. Donc tokomi na suka comme on dit toujours, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires d'ailleurs comme vous en avez l'habitude. Je suis arrivé à la fin de ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeka nazoloba na 2018 oyo Kabila akokufa akobikate. Le samedi 23 juin 2018, Olivier Tshimanga, la Tshimangologie, sera en concert hommage à Papa Wemba et soutien aux orphelins de la République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle il sera mon invité dans Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 23 juin 2018 de 14h à 16h. Salut la famille, c'est Olivier Tshimanga, Tshimangologie. C'est pour vous confirmer ma présence à l'émission de Grand Prêtre César Ngadi ce samedi 23. Donc venez nombreux, soyez connectés. Ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas, je serai là, je vais répondre à toutes les questions. Voilà, Tshimangologie. Olivier Tshimanga, Tshimangologie, à Kozala, invité Nangaï samedi 23 juin de 14h à 16h pour présenter Bisso single Naye Yasika pour bana Oyo Bakufi na Kasai pe tokosolola masolo na ye ya carrière na ye. Et puis boye bake Olivier Tshimanga azali artiste musicien engagé toko profiter pour tolobela ba musicien congolais collabo. Donc bozangate bozala connecté sur MNG Radio 99.7 FM. Botuna mituna nabino Olivier Tshimanga ako répondre bino na mituna nabino nyoso tout sans en esquiver aucune. Ouais, en tout cas, Motenabiso Nyoso, c'est Olivier Tshimanga, Tshimangologie, l'artiste du peuple. D'ailleurs, rapport à signaler bino, fanatique Nyoso Tshimangologie, qui n'a pas le 23 au samedi en direct, une émission, il y a un grand prêtre César Ngadi Boya, vous posez la question, Nyoso Boza n'a besoin sur ma carrière, sur mon engagement. Là, projet futur, on a futur projet dans l'AI. Donc, je serai là et puis, on va faire découvrir mon single SOS Kasai. Rendez-vous pris pour le samedi 23 juin de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo exaté. Pour pas nabiso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na anda ko repabilinga Sepela TV. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est bien moi, Dani Bukombe, ton ami journaliste sans ici. Voilà, retrouvez-moi samedi à midi sur 99.7 Radio MNJ. Votre mission à cœur ouvert. Grâce Mbissi, elle sera mon invité le samedi 23 à midi sur 99.7 Radio MNJ. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Grâce Mbissi, la sexy, la star de Ankoro. N'oubliez pas, il y a un seul rendez-vous samedi. Je serai reçue par Yemo Dani Tsunami, la femme du patron. Je passe à la radio à 12h. Soyez branchés, soyez connectés parce que je vais dire que la vérité. Et puis je vais vous chanter Ankoro. Et voilà les amis, j'aurai vraiment le plaisir de recevoir Grâce Mbissi comme chanteuse. À quoi il s'agit de Ankoro. Qualité! Il y a un Ankoro, pas bien Ankoro, ils ont qui s'amibali, bien, m'amibali, on n'a pas de problème. Alors, tout développer un mot, restez branchés, connectés sur 99.7 Radio MNJ. Sur ma page Facebook, Dani Bukombe Tsunami Riche. Votre rendez-vous des samedis avec moi-même, journaliste sans kiss, journaliste en Zambé. Votre rendez-vous des samedis à midi avec moi-même, Dani Bukombe, journaliste sans fétiche. On est ensemble. Merci.
Samedi à 12h, soyez scotchés avec votre star, grâce à Miss de la Sexy. La tante Valérie, la tentation. Check.